de kokota bango nzoka nde ezokanisa ya zo kokota biso ya yebaki teke paradis kokota ye na zolo ya sala te suete to kangami yo kaka tala tozawa ate suete zate tout à l'heure chérie tout à l'heure kende kuna choko déranger nga téléphone zate kende kuna la libandi tata no ala liala na zo mona kende ko pese ba busy ya kanisaki Karine la sexy kasanga kokota paradis bata bu paradis akotie na zolo na kangami aw ya sala te sué to ndimao ya te sué ya bimisa mi yoyo te sué sala te sué tande to kotie na zolo to kangami yo kaka ya to ko kita te to telemi yo aw to condamné pendant 7 mois ozaka Chantal Bolangiso enta benga yena makiona na pesa 500 Q livre d'or otindaki 500 solo ezaki lokuta te mbongo yaki Karine la mbisi la sexy otindaki eloko oyo mama paradis asalingi biso asalinga elekinga munene nasala ndenge nini awa koto il faut nasala siko ndenge nini fana koma mukala il faut yazo kasa sala eloko moko boye oyo koko yokisa mutu pasi ya mutu oyo kapati soka sa camarade ya mutu wana omone tinga soko botolinga leader en tout cas au côté singa déjà moko ya makasi là oyo zo passeport rouge au côté singa ya makasi là oyo zo red ya yo côté singa au kawusi paradis il faut nasala 4 ans na coma pendant zonga. Vous comprenez? Peut-être que vous 4 ans na coma pendant zongi. À la momie na kufa raté. Moni batana mi sate na tangelio. Na moko batanga ka kombo na été. 4 ans na coma. 4 ans na coma na lamga susute. Na lamga so 4 bete ya bala musingai. Babitelema. 4 wana bapena una perdre bango okine na bisio fozo 4 moko batanga ka kombo na ete misato na batikali yo soko zwi bango ngalo na siko ndetala yo ne to sala to kangi paradis to bisi batu bo repos 4 ans po azana koma enta Karine mbisi ya sopani atindi 500 balles biso siko to yebi ke mama kufite to saka raboto otala mama kufite to batamga na posongo ba bateta biso na nte yo kane basakani na ye petit omani grâce la maman de la Chine atimba olerayo yo kasi yo mandongo zana grâce à Rosa Mukala lao grâce la maman de la Chine petit ana timba olerayo yo ayuma oh dama paradis ngam décider pour la binonyos omani petit ana na moya lelo kak aleki yo 500 € no trafic te aleki yo kana ko balola maloba langa Chantal ngam loba makambo ya solo mais neli ka yebi mam nazolo ba aleki yo grâce la maman de la Chine mbisi aleki yo okotele mana ete ozo katina zo répéter na chaussure ne lamba na sapatu na koyebana po yeba lection na tela mindele na koyebana ya za rappela ba fanya mindele ya alingara mingi nita landanga mais ngata mana za reine kaka na za reine aleki yo est-ce que vous comprenez aleki yo kaka ndinga za wana o tele mané kaka te il faut obéir grâce la maman de la Chine peno ko pesi yo liboma wana bilamba kaka se no mususu te mwana na zalaki na robite ya kuna zoleka e pesi sikoyo yo kai nazi te oh banda grâce mbisi la maman de la Chine ya internet asala jamais na mukala muta kote la gaza la raté muta défendre gaza la raté oh mais nous sommes mukala ye biso sali biso bel paradis azum tala la maman de la Chine grâce mbisi la sexe azuma porte-parole na ye yaya zala bongo yaya yo ki mangonde yo porte-parole yo fo lobela ka so mona mbisi avant de ya lobelio yo bosoni ko sala ke mission moko boy à l'époque ça les missions na YouTube eza batuni yo kumisa neti ote omoni grâce la maman de la Chine nenga sawana to travailler kale ya sala musala be yesu ko la maman de la Chine lera ya aboya yo albaka no kotanga kombo na été azala jamais camarade non to yebi oh boyo ko sanen il faut ko ça ba moquette no wana ko ça il faut ko ça na ba chauffage so ki moto légal o diminuer yo za mto ko ça na mukilia yo mono wala yo banda yesi to rombaka nkebele rola yo za mto ko ça Pamela sexy yo ko ça mutoa ngo moni obéissance
est-ce que ngana l'équipe on a benga grâce mbizi la maman de la Chine na l'équipe na benga na téléphone non akolenga ponga reine kai sika na milia ke sika pe ya et sika na PCP défini na kisi pe ba robe siko yo o leki na public to leki na kuzu o leki na kuzu un to koti mère en char un to bo registre grâce la radio senga maman pardon maza maman maman ba senga ka pardon yo ka sinde loko nana voice ande kanga grâce et kanga ite et kanga maman de la Chine te yo bi grâce te e bi grâce mbisi te la maman de la Chine mutu ebeba yo yebete kaza mutu ebeba oh bo yo yebete grâce mbisi la maman de la Chine na bana na nga nyonso na kati ya paradis ya za mutu ebeba koleka bana nyonso bo yo yebi yango te na bana ba chroniqueuse ye mutu ebeba po ya ko ya ba bomi Rachel akufi yo yebi ete ya za mutu ebeba bezi po mutu so wasa le loko ni de sisa bezi tika li bezi o keba e ko kota na ndaku no na famille no te po ye de zo sala ngo nzambe ebi keza bezi Chantal Bolangeso eki kwa Congo petit oh yo ba lion na 24 oh Allah qui soit yankena ye yo so mona déjà grâce la maman de la Chine aya vanda lo bapona yo alobela yo petit la tia na palo sekao to bi tete avodi ba sekayo tu ozo sala pole azo sekayo ako tala ko seka bitala yubo yo mbaka so mbendre na paradis to ko sepela grâce ça lié bien la maman de la Chine azo mo mukalana lobela ke après c'est là que moi information azuma attaché de presse na ye Karine Mbisi au monde te salier bien banda kota na internet ça kana mukalata lobela ye siko ya jumu kalana ye ya obi paradis basa la fête entel ngo sanini ata sali bezi mama akufite te yo yebaki mama kufi yo ezalaki siri mama kufi tio tindaki 500 euros yo za yuma biso siko tellement to lenda total to ebike munduke koti na terrain munduke koti pongale na kedega na ngana tabala comprendre mama munduke koti munduke zali yo sikoyo yo tellement za faible yo tellement complexé ya robi mute kangi yo obite ngai fona za kaka na ye ok un totindi 500 euros makiona 500 euros ye kiu rendez-vous maman makokunda salo yo siko kasaki ye azolenga yo Paul obagila mususu maman pardon mais maman ba c'est un cas pardon za maman ti oyebite ba maman eza maman mutu ba maman mbwa azaka maman ba senge pardon so maman bungi ba pasolier tango pardon ba senga maman pardon bon landaki grâce te leur mari leur grâce mon konja la Chine leur mari leur ayambi abi ozo reconnaître na mutu ni no senga pardon bon ko beta senga gi me on pardon te na public yo comprenez l'autre yo comprenez te maga 5 c'est yaki polémique bandi yo comprenez que l'autre que mère ba 5 na public pardon je vais m'quitter yo ce que l'on zo ba nazala ba voir ici oh bon maman le premier faut pas 5 pardon so ba 5 pardon à déconner ba pasolier lisusu ba 5 pardon pa bega personne abimati maman mo zo ba po mo travailler internet na fingete na lobika mambo salaka po makambo mwana salaka mabe mwana ko kotsa na ba conférence te et puis ba camarade ba finga ka epo ani même yesu abi muta mabe fo ko kata loboko muto mabe yesu ema comment on la bible vous comprenez un temps yo 500 euros un temps bengi o changer vous na numéro mususu yoga ki yuma ki mukala ndenge bendio un temps yeti solo na binge mera daete damusamu ya 500 euros allez kosamaki ya mama kufi nako kende lobi nako yalelo nako zonga biso siko sito yepi makamole ko sala balango te kaka yo tala ndenga babinisio oya yaya o lati nako bi ya mwindu yo lati nako ba mwindu kangi kitambala o tepe nzembo nzambe yo siko bulega ke te cercueil vraiment ko ya mama ba ko pesa matanga vraiment za te ko ya ko kosa tege douste yo vraiment yo anga wane za ya solo mais biso to yebaki matanga za munduki satade na terrain kanga mukolo na ene bia za mutababezi aleki yo kaka mama Karine Mbisi ye na zolo ba je le répète comme ramna loba alekaka yo ye leki yo leki yeteme ye leki yo aleki no ki mwana poto aleki no bilamba aleki no kokosa aleki no koyeba base aleki yo est-ce que tu comprends
koyatene to salake o te omoni sikoyo siko soki mama akufi ba mama akufi te siko esali te ya Sonia ne kangyo na makolo Sonia ne kangyo bongo e kangyo to comprendre ko ça sans esprit ko ya ko bisa biso te ke camarade na ngai to sala na e musala mako to sala na musala bo na fiche de paye bo sala na fiche de paye musala niza na sala na ya za ka bo ya nga ka bo ya nga bo sala na e wapi ya zalaka na bana misala zo futa mbongo yo zalaka na bana misala na yeba camarade ozomona te ke tala kageni mbisi tala mayele na yebite soki comme oza kageni mbisi soko zala mayele ba mataka na mutuno ba mataka zo sugulu cerveau kageni mbisi ya sala chaîne futa na bana misala na gisasa kuna yo osala nene ni camarade na wapisika nini est-ce que na ndenge yo lo boza numéro 1 on comprend que Sopio, vous avez un sopane. Il y a un siko mbisi la maman de la Chine. Il faut qu'on passe à la Chine éducation. C'est elle qui commande là-bas. Comme on est comme mbisi la Chine, la maman de la Chine. Grâce à mbisi la sexy, la maman de la Chine. Yo comme on est zali. Et Karini mbisi la sexy. Karini mbisi. Porte-parole, la maman de la Chine. Grâce à mbisi la sexy. Obéissance. Yo kasini. Yo kasi yo konza batu bende yeni yo konza batu yo zana nani yo konza grâce mbizi po yo zana nani yo konza grâce mbizi la maman de la Chine po toi tu es qui petit on a le kaka yo siko baninga bakenda kana mtupa mutu na idée ke la kisanga ndongo sala ka ba robe ba buti ko somela ka mona ba robe wap yo za porter parole oh yo conseil ko nate ko te matate la ta croix na yo la te kulusu na yo faut ça la 40 jours Karine mbisi faut ça la biso 40 jours po yo kota ki dedans biso si to yeba ki biso mundu ki ko kota biso te biso to yeba ki de ces anxiétés tu tozo yaba do sala be mission tu ba bakali ba sala be mission tu ngala vani entara ngwe to yeba za mundu ki na terrain yo sigo ma welisi yo kasa ki soko ina 500 euro wana abanga peta lobi kasi 500 euro kangi kangi bango te 500 euro kangi yo élection qui faux qui sans esprit qui bourrique qui domicile qui kobanga grâce mbisi la maman de la Chine tu comprends. Tala, obi, quand on porte moi non, obi de toujours vivre la mokili, de toujours vivre la mokili. Neti moi la moisson yo, Karine il est sexy, Karine la sexy, nana voice na yo. Mais, ce qui voice sur les zombies mingi te pour la maman Mireille Madjabou. Maman Mireille Madjabou, je te connais pas. Bobé qui boko le news au 4 langa partio. Oh message très important. Bobé la sur ma page polémique qui boko le news rendre vérité moana. Elle chante au bol la bazar. Ma meilleure page. Yaki boko tagelanga news, yaki boko 4 langa non partio. Bato boza bo 4 langa partio soko sili motinde langa ngo. Na zo senga boza prête na coupure hein. Na prête à coupure moi ba maman Myriam Madjabou. Bon kata merci. Na lobi ba maman qui Bogolo News la meilleure page. Yes la kaka, asaka boilo la nzambe. Soko lukie kaka, omona bimi qui Bogolo News. Il y a qui bo. Il y a ba news, la meilleure page du monde. Page soko yeba lante soko koti. Na bana kimbanseke bako yeba yo kote ke pas les news, pas qui Bogolo News. Yaki bo, merci la présence na yo. Bon dimanche à toi. Yaki Bogolo katelanga parti à maman Myriam Madjabou. Maman Myriam Madjabou, ne tout de respect, je te dois, je te connais pas. Mais je te connais pas. Naza toujours un respect na yo. Parce que moi je respecte. Et les mamans, et les papas, et les yaya. Oza la leki nango, oza la leki nango, oza la moine, oza la yaya. De tout de mes respects. Pour deuxième tour, on a boité. Deuxième tour, on a maman Minduki. Maman Myriam Madjabou, naza la voix ici. Il y a Karine Mbisi la sexy. Azotonga camarade na ye comme les Yvette pas intéressé. Yvette yaka. Yvette yeba maram nazo loba. Yvette wa pembe hein. Yvette wa pembe. Yvette, je suis pas ton ami, je te connais pas, mais je te dois du respect parce que tu travailles sur les réseaux sociaux.
Quelqu'un te doit du respect, toi aussi tu dois le droit du respect. Balobaka bango français ngo hein. Na comme un polite so muta bungelinga te. Iveti oya camarade ya Karine la sexy. Na yoka ki ba voice na bino pesa na to inanga. Ndenge Karine azotonga yo pona affaire ya pasteur Mike. Bosala soki tembe boye bo cheka ka fui. Soki bo cheka ka tembe. Iveti oye ma mnazoloba. Soko cheka ka tembe na boaki voice wana na mokili. Iveti oya pembe sana kisasa. Camarade na yo Karine Grace Mbisi la sexy. Oyebi makamba ndeko tonga yote. Voice ezali. Pasteur Mike Kalamai ex ya mobile ya Pieniel. Yeah, papa Mike Kalamai. J'ai pas de problème avec toi, babi respecte mais ouais. Mais ouais respecte moi aussi. Mais ouais, il faut me respecter moi aussi je vous respecte. Voice c'est comme na maboko na pasteur Mike Kalamai. Maman Mia Majabu, na yebi ko zaka na pasteur Mike Kalamai. Nazala ba voice, de tout de mes respects, je vous dois maman Mireille me compte. Comment on est Iveti. Yaga ko sala live kaka siko so na kati do baso nazo démentir. Yaga ko sala live que Chantal Okosi, oza la voice cité que ya lokolo combinaison alias la sexy Karine. Alexis Grace Mbisi la sexy. Soki makambu na solo beze ya lokuta. Boko panza na bordi ko beta mayamabe. Pasteur Mike Kalamai, pas midi chez toi, je mange pas chez toi, j'ai pas de problème avec toi, je te respecte. Respecte mes ouais. Moi je te respecte, tu es mes ouais. Toi aussi respecte-moi. Je suis chrétien. A bon attendeur. Wana za pona maman Myriam et maman Djabou. Po ego yinda. Maman Myriam ego yinda mabe. Voice ya somo. Yamoko nanu lokolo combinaison alias Karine Mbisi azoko tonga comme le nani mwana moso Yvette soki na kosi yaka soki na kosi mboko ko yinda. Merci. Wana za message pa maman Madjabu soki bo meki kaka ba batu bako compagnie Madjabu makamini le grand kata Madjabu. Merci. En plus message na lobby boy. Il a choisi ma tata. À tout mes respects, je te dois. Azama ma réseaux sociaux, azama ma jaloux moutouté. Pour y a choisi son bel moutunda coûté. Oh, combien jaloux, au monité. Il a choisi moutabota gaye. Eza maman lokolo combinaison te. Il a moutabota choisi ma tata te. Choisi ma tata dans la famille nae et aza la bande konae. Na lobby boy ki boko le news kata koto. Choisi ma tata et ko sala biso bien boss. Toi personne na yo yaki boss. Choisis ma tata meni maître balobi za la nganga balobi za na ba kombo nyo setalingate. Bako personne respecte que boss choisis ma tata. J'ai pas de problème avec toi. Boss c'est respecté. C'est respecté na ba bêtise. Biso to boki mundu ki na biso na mokili. Boss yo tanga na remarqué boss choisis ma tata na ba boss nyoso. Ki boko lo zola nga koto boss yoka. Na ba boss nyonso en tout cas na bino nyonso na préféré bedajou. Boss a bedachou. En tout cas c'est étranger mais aza étranger. Bo finga étranger. En tout cas quand on comme c'est la boss a bedachou comme c'est le message. Na boss tu choisis ma tata entre les deux boss. Na lobby bona ba likamboza sérieux. Ah Chantal Bolangeso, ah ma paradis. Boss choisis ma tata en tout cas na préféré yo na yo. Na yé na préféré boss ya Abedachou. Pour Abedachou, tous les gens makambazo sala sali ba société pour le peuple congolais. A sali biloko peuple congolais. Ba la paradis bobanga te, on a un message. T'inquiète pas. A sali biloko pour le peuple congolais. Ba société, moi pas na bazo sala. Azo la sali kamumaga bo finga kaze étranger zo sala makambo ya bien na kati mboka na biso Congo. Mais boss na biso choisi matata sala makambo bien. Ba biloko bikoro faut pas vérifier ka. Peuple congolais ont souffert. Les garçons belé bazo tanga te bana belé bazana ba pas difficulté. Bazo lukata $100 ya pambo. Et ko pesa maraté. $100 ya pamba. Ezo pesa maté. Oh. Obim saraka mbongo na buzoba boss chazi matata. Ça c'est pas bien. Na yeko bendo matoy. Boss sunga bato bazana ngo bazo sala comédie. Boss mutu mo aza jaloux ya mutu to ka ba 7000, o ka ba 25000, eza ya yo. Mais peuple congolais, on a un message de sur le peuple congolais.
salela bana ba société na kisasa sunga peuple congolais génération oyo sala mbongo nono ma bien ndenga be dashu asalaka na préféré be de dashu 1000 fois pour ça la société na ye peuple congolais et ça la peuple congolais et ça la moi makambu peuple congolais boye abe dashu kaka peuple congolais azo aider peuple congolais mais étranger mais bino ba boss ya ba congolais ne grandi congolais zaïrois bozo bebi sa mbongo bo sala mabela ba mbongo wana ou bien ba mbongo ne sera ba kisi bimanga ba minyoka ba nguma ou bien bimanga na ba toilette donc ba mbongo na bino za ba sala l'argent donc mbongo ya bien abe dashu ako aider mutu mutasali eloko ako aider mutasali eloko soki na ba connerie wana zala ki message na pesi wana bo bundana na ngobino moko yeba na yebi ke boss abe dashu zo landanga pe boss choisi matata na tout mes respects respecter la mbongo na yo respecter mbongo ba yemba o déjà pas aigle oza muto munene o ba yebi na communauté de tout respect je te dois. Pena ko finga ote na ko tukela ko finga ote na ko peso conseil ponga na maman paradis c'est moi qui dirige. Bana babola bazo souffrir bibembe za kune belé bato ko kunda bango bazate ya solo bana musu bazana ba hôpital na ba koma ba ko kata bango estomac lelo azo e baté lobi ki sezate en tout cas bo sunga bana na bo la focus na kata bano bazana ba hôpital soki bo sana ba mbongo ya solo bo sunga bana na taza ba mbongo ba kisi bo sunga peuple zo souffrir. Merci beaucoup. Wana za ki message pour la déboss mais ngai na préféré be dajou poye aidaka peuple azo sunga bo fele mais ya biso boss choisir matata yo sunga na ba bêtise o sunga na ba connerie azaka na moi cité en tout cas madame choisit je te convoque faut passer mobile no conseil madame choisit matata zala bande côté boss choisit zala bande côté. En tout cas, peine était pas moi si a choisi ma tata. En tout cas, moi c'est la mobile basola na tango mbetu bolingo li solo li to izala bien à 4 heures. En tout cas, so le kebele. Merci. En tout cas, message est commis. Na zongi na li solo nanga. Wana zala ki message. Bozala na code na ebi muto bengi ngazwa code na kotanga kombote. Wana message ya kati. Merci beaucoup. Eza message. Oh moni boete, ça c'est le message de Chantal Bola Maman Paradis. Et qui boko le news retient nga ngo botindeli tous les débosses. Merci. Voilà. Boss avait da juste ka kabeli mbongo mona mutasali likambubwe. Azo ko aider peuple. Na zongi na lisolo nanga. Je retourne na babenga ngoni. Je retourne na musolo nanga. Na lobi boye. Yango bomoni Karine Mbisi makambo tozo sale la bino wana akomo ko la suko bino mafuta. Soni se kangiye. Bino botimba soni ekangie na modeli moko ndenga zawana azoyeba te likambo ya kota ngeza ngo likambo lukuta eza ngo likambo solo te yesu ko ya kineti azalaka kaka neti moko lobaka esika ya kasaka yaki nango boye comme ye grâce Mbizi azaka na rando na mama na ya finga mama na ye yesu ko yo pona ye mama grâce Mbizi akufi ya solo pona ye revanche ya mama na ndenga finga mama na ngai nzambe a frappé ye nzambe a frappé mutute Karine Mbisi, nzamba frappé mutute. Kokota nzamba na ba connerie te. Grâce Mbisi sali besi ndenga mesana, abomi na ye mama. Lobi pa ko boma noko, lobi pa ko boma mutu moko za très important pona ye. Eza ba besi na ye. Asala ka ba besi na ye esimbaka. Nana sala besi na ye ratate. Oza le loko ko expliquer biso te pona Grâce Mbisi, la maman des chinoises. O ko expliquer biso loko te. Babesi na yasa la yango wana yo siko ngoy neti mo santu kete ngai na yaki kaka yo ka siko ngo bima ngai na yaki ka na edeye po ya kufela ki mama e makambo mususu akosa tenga la yebi na ngatete o yaki lo yenge mbangu na lo yenge mabe mbangu na bamba be mutu ava kota likambu ya ennemi il faut vendre ata 2 jours réfléchir yo mama ennemi akufi lelo lobi yo tindi mbongo est-ce que oyebaki te soki ennemi azosala base po ennemi aza na ye mutu aba base yaya yo yaki neti privé kena privé soki osali erreur otutandi na poto po Grâce Mbisi azala jamais copine na Maman Paradis aza ekelamu na nga yo moko kutu ozala jamais copine na nga bongo Grâce Mbisi ozala copine na ngai ndenge nini Grâce Mbisi aleki kaka yo mama chiko kokosa tiboza Grâce Mbisi kanga Grâce Mbisi zala kaka wana commander la Chine yoka message ya reine na butaki ko tindere de message ya Grâce Yisuko solo zo kaseni Grâce Mbisi nenga sana so babengi ye ako yambate olina tagene bisa mata
Siko yo kanisa nini yo soki babengi grâce mbiza koyamba te yaya chiko komikosa ko yaya oso komikosa soni wana yaya ekangaka na makolo mekangi pe na mutema supporter les douleurs supporter chèque yaya choc wana et sopio ozaya ko sopana en plus na lingaki public comprendre que paradis c'est comprendre que yo timba na te public comprendre que yo timba te mama soni ekangi onde na makolo ozo lingo longola soni ko longola soni te zela 40 jours yo faut ça la 40 jours yaya yo faut panza matanga ya fantôme yo faut panza matanga ya fantôme po biso to ko panza matanga te nel ka ballon d'or antitero biso to ko panza la biso matanga te yaya yo faut somba uniforme yaya lata uniforme yo ko mo changer avant bo ndenge nini non on mo faire quoi bisoni petit abatu batimba bazawa aba leader bazawa yo ngoya neti nini ngana mona za malamu mama akufaki ngana yeko participer na 500 € na sali ka bolamu kaka ngana kolamba tende nga finga la mama na nga Charlotte balobi muto asali yo mabe yo zongi sala ye kaka bolamu te yaya tima yo yeba ki kaka bobi bembeza ya sola yaya oyeba ke bembene za ya solo yo yeba ki mama na grâce mbiza kufi oh olingo kosa nini oyeba ki akufi tellement sopi bino siko ozo yeba te oki luka ba renfort ozo yina lobi elimbi sanga nono ndeko langa nene wa kelekelo pardon on bana makambo e banda nono kotisa ona kati e makambo te ma chérie je t'aime beaucoup nene yae ezaka ka question tellement za mama la bino mama biso akufa son âme se pose en paix ka question na lobi kari limbisi mama na nene ya kufa to tikala omona lata ba biloko mwindu te Maman nene ya kufa akele Karine to tukala Karine mbisi fona lo barango bien Karine mbisi alliance mundenge longe combinaison maman na nene ya kele maman na biso akufa to tukala ko mono lata ba noir to sali live lelo lobe sali live to mona te ya wala ya kini nyeso ya complexe mte sali yo ko solo yo kasi grâce la maman de la Chine ndenga sola ki no lenga kite yo de muto lenga ki po yo to tombo na téléphone obenga maman de la Chine grâce mbisi la sexy ya eza yo yaya yo ndim tozalaki na paniki yo panikaki ti ozo zoyo zo bambe bongo yaya ato tie na WhatsApp yaya yo mona ki teke grâce à chaki ya yo lenga na gangele na privé dejo wa kia longo liango kasa longo la kiango te notification 500 € na gangela ka ye yo zo mona te mona de grâce mbize ya saleli yo live azo komisa yo te yo ezo sopa yo ezo comprendre te se sopi yo comprendre sopa di yaya na matenga ya nene ya mama na biso son âme se repose en paix mama malamu olatali biso ba noir te o salela biso ndongo zo sala te yaya edingwa kufi awa mobali na yo yaya edingwa zaka mobali na yo soko che tembe bakanga ona edingwa franka de li so che tembe na matiselo muto akanga yo na mbune edingwe yo yaka soko che ka fion azaka kana ko matisela o ye ndenga bakangona edingwa franka de li na mbetu yaya edingwa kufi awa osaleli biso ba live ya ba matanga te yoko tundongo zo folosa la 40 jours edingwe ndenga ni edingwe ba ucho kufa ka mikolo yo ngo soto lata matanga batu matanga ya bikoro matanga ya fantôme te yo zo na matanga ya makasi tutu no basukoli nzoto te yo zo mwasi ya edit yo yedi ya lala yo bakango ya franka de li oh yo baby s'entourage na haute soko che tembe na matisi ye bakanga yo ne di yo mozama mwasa ye di ya titonti to longola titonti to kobina mutakala o longola le di pantalon o longola le pe caleçon ye di pa mela mabele afina bolala bo finika kuwait vrai ou faux oh yo mobali kuta makasi ya kufi ba ucho kunda mobali ya ozo ye bata adresse à cimetière te o ye bata adresse te ya impacto bino bosala ye di e ko suka po mbuto asimbi soko babiloko ye wana kufi nasolo ba vérité o ye binga na lobaka no vérité mikolo nyo sozo yela kanga ngoko sozo yela bato sozo yela kanga po komika kalika muke grâce la Chine ba ke bimisa ye ba robi bo koti sikindoki na kata ndako a grâce likola ba robi na ba placard bo ke koti sele kindoki bo te ya to koti sikindoki te na kata grâce na kata ndako ya mama de la Chine grâce mbizi la sexité Ariantanda zana ba robi te yango grâce fala la kisaki ndoki bongo kocho wana te po mama kufite omoni ko sopande sopi yo na matanga ezate matanga ya bikoro oyo fandi na kicho zoloba
Bon, quand ici qui n'ok, il va ne pas yo kanga bien. Bon, dans la live nete, biso ba na paradis bazara partout. On compte ce qui ndoki. Grâce à Yeba Kite, grâce à Moko, grâce à la Chine, à Yeba Kite, que ba memela qui est kindoki. Ya Yeba Kite, ya Kanisi, qui a moka kadbongo, qui a zo kota nanda, qui a zo bimisa barobi. Nous avons des baïela qui est déjà bemelanda, kubela qui est kindoki. Ba koki ko zoye te la moana. Ba sote malamoko et pas ya mama. Ya ngo moni ba memela qui est liwa mbala sima. Ako yeba, ya liwa ba memela qui est wapo mama na biso kufi ya fantôme. Pour muta kufa za fantôme. Siko yo makambo bande ko bimisa na munoko na cerveau na yo buriki. Karine mbisi la sexy. Makambo bande ko bimisa. Karine mbisi porte parole. Est-ce que tu veux comprendre? Tu veux comprendre ou pas? Ça va, oui, je lève la dire quand on m'a oui. Moi, j'ai notre channel Dior. Après, on a un comme ça. Vous êtes là. Il y a bon, ça mon collègue vous piper. Grâce à la monnaie, ça devient bien. On a complexé. Si. Ah, il faut dire que c'est sombre. Allez, on y va. Vous avez la non masque là. Toi, t'as porté Katite. N'a pas de rouge, nous vous tapoter. Hein? Esprit, non, vous avez un il y a ça transparent. C'est normal sur le lobby. Il y a un souk. Faut. Voilà. Il y a d'autres tapoter. Eh, naza maman paradis, frère, moi pose. Il y a autre moi loco. Pour voir où j'ai avec kangame. Frère, moi pose. Il y a autre moi loco ya. Hein? Vous respectez ma chemise dans la micolo. Oh l'autre comme la couleur ni. Ma couleur est ça même le modèle mais ma couleur hein, je changé. Mon quand tu as qui en rose, l'eau jaune. Bon, on y va. J'aime la joie. J'aime bien les sourires, les sourants. Allez, tapotez live, Bandeko. Yaya, partagez la snap, na Instagram. Au monde, c'est quoi? On a un grâce à l'Ukraine, grâce à l'Ukraine, Maya qui est liwana ndako. Likola, il y a kaka ba robe, kaka. Soka quelle émission batindi qui robe. Soka donc façon ça. Arosuka na robe. Soka keyi. Donc alala te déranger. Ya kendo ko somba la ba no ba robe. Te kendo ko somba. Ozape na yewana grâce mbisi mokonzi. C'est elle qui dirige la Chine. Ya tout n'a déjà RORE. Tout n'a kaye. Yom to rêvé qui copine. Et pas ya grâce la chinoise, la maman de la Chine. Yom to woni c'est qui copine. Elle n'est pas ta copine ma chérie. Sala qui domestique, sala qui attaché de presse, yango ozo sala. Oh. Yo kota moi te live butu moi tonga pourquoi? Au moins que non, en tout cas, grâce à Koti Singa Ibi. Talaga grâce la maman de la Chine a kosi yo tina suka maman na ya kufi yo bondimi. Mais biso sikote mo tebeki mundu kezo ya na terre to vandi kabe. Yo ndimi yuma. Ngo kosa koza yuma te. Ngo kosa banani ya. O kosa nani kosa toilette no tsoko no suba. Kosa nzungu ya semul no siko lamba soko meli vitamine ya. Kosa ba plaquette no ba voisin no ya vitamine. Ozala muto ko kosa te. Omoni ma weli sinenge sala ka o weli sako kasi ko saki likamoko ya bien. Pona yazo mona sali likamoko ya bien. Mama kufi na cotisation weli ko pesa cotisation ne bembe fantôme. O weli ko pesa cotisation pour grâce abona yo nzonga de sopio. Grâce ça luka yo. O sale mission zo komisa grâce. Grâce la chinoise a yalo ba te. Ko tanga kombo na ngate na sala camarade no te vidéo ezali to publier lo vidéo wana. Ngana ye to sala musala moko. Ngana ye to sala même niveau. Ti. Yele ki yo na niveau. Niveau ni niveau sala ngona na grâce grâce ba maman ba chinoise.
Yo na niveau moko na grâce mbizi. La maman la Chine. Yo na niveau mona grâce mbizi niveau nini? Oboni boyoko. Karine mbisi. Yo na niveau moko na grâce mbizi la maman de la Chine. Yebisa biso bimisi la biso be preuve niveau yo na grâce maman de la Chine. Mais non, tu te trompes. Ozo se tromper. Tu te trompes grâce à la maman de la Chine à l'équiyo yaya. Oh. Niveau ni nous allons grâce à la maman de la Chine grâce à l'équiyo. Grâce à l'équiyo. Yo za musika ya via grâce. Kaka ngamu na finga ga ye. Ponga na mo kambio kolo mapata na l'équiyo za disciple. C'est moi qui dirige zo kate. Après so yebi c'est moi qui décide. Mais na ba disciple na grâce à l'équiyo. Yo ne qui grâce net nanine. Copino grâce copino depuis quand? Yebi sa bisod. Tant que yo tamona ma papa igata ma grâce à la tradia Gucci na tongo na poto. Yo copine grâce ya wapi? Grâce à ça na mwana musala na ye grâce Tembo la star. Azo sala na chaîne grâce Mbiz. Bon yo na sala na chaîne ino. Na so tu na yo. Omoni no sopani Omoni bi kota kote. Omoni bi weli se sike memi yo Yaya. Occasion ozana peuple wap. Yo kozana peuple rwandais. Yo kozana peuple camerounais, au peuple congolais. Yaya to moni ndenge bikoro mama fantôme ye. Yo ndongo paniquer, na ndongo lati ba robe, na ndongo zo sala matanga yaya. Et sopi yo. Oh, yo soi-disant numéro 0. Yo que no sala matanga ya mama ya Grâce Mbizi la mère de la Chine. Oh, mais si on pense que 500 regardez charisme. Tinda 500 no pesa ki bundolo bitumba. 500 no pesa ki garder ce charisme. Mais yo tellement quand tu sais qu'il y a une conférence au wala li ko benga ye. O enregistrer ndenga zo senga maman no pardon. Mais wone ko kanga ke? Wone ko kanga jamais maman de la Chine Grâce Mbizi na kingo. Jamais ko kanga e kangi kaka ibino kaka. Asa na doit ko bisa maman limbisanga na finga ki yo. Bien sûr sa maman, c'est un daron. Magaza ni maman fantôme. C'est un daron. C'est un daron. Yango leur mari leur moi yamba qui a 5 ans à faire pardon. Mais fille à Charlotte, à 5 Charlotte pardon la privé, mais la public à boya qui. Et c'est les gars qui ne monsieur pas alors. Tu y a bisa qui grâce, bon que nous sommes l'émission. Il y a l'ora yamba bino, mais parce que sous 12. Le lobo que nous sommes là, yo pour comme déjà mukala. Mais les bandeli, oyebisi baton ote. Karine chinoise té. Karine la sexy. Pose la chinoise té. Karine la sexy. Karine mbisi. Bon, yebisi bateau na ote. O yebisa qui grâce. La maman de la Chine. Que bon ça les monsieur pas ne bon les gars y alors. Tout ça na nyoso. Biso to na nyoso bodio. Enta ka mbisi la sexy abetio 12. Bon les gars quitter. Si ko senga e bon les kanabino. Posa mukala. Il faut défendre ye. Grâce Mbizi la maman des chinoises banda ya internet muta défendre la raté. Azala jamais le monde attaché de presse nae. A comme mon attaché de presse nae Karine Mbizi. Et ça la biso bien. Karine Mbizi et sopi yo Karine Mbizi on faut mériter combo wana. C'est Chantal Libola qui décide. Ngam na pesa raba combo petit kalak. Karine Mbizi modèle et sopi yo koya ko longola to yo ko kosa. Pour nous, on a dit qu'on a changé, on a dit on a déjà qui on a regretté. On a déjà yuma. Pourquoi tu vas regretter? Yo ça no yuma, on regretter. Bon c'est le long moi les kia. On a nous c'est ka. Na mi moni de long na ngaboze la bandeko. Ya bota potele biso live. Te, ozana bikoro te. Yo moni sika yo tika bikoro nde ba tika bikoro te. Peuple congolais quand a timba monio de na tongo. Yaya, l'air boire qui 500 euros faut le charisme. Moi quand tu gagnes 500 euros. Charisme ka fala la bani. Charismatique. Charisme celui charismatique ya follow bendango. Yo sko sopani na charisme zate. E sopani na kiburiki. O sopani na nyoso. Yaya, e lamba robe ya mwindu zonga na kitambala yo. Zonga na kitambala yo sala biso live ya 40 jours no panti matanga te ya fantôme. Oh. Yo on se laisse biso lundi biso de so bembeza na ngote. Grâce à ko lokota matanga la ba Google na ko pesa ozo chak. Oh, yo ngombo yango, o yo chaki matanga ba Grâce Mbizi.
Otiaki matanga ya grâce la maman de la Chine ya lukuta. Otiango na mire na yo. Na mire na yo. Eza na mire na yo. Ya yo. Ya yo. Ezaki na mire na yo. Oko ya pe tolo bake. O tendenge za to yokana na grâce maman de la Chine to salaki besité. Wana ze loko na biso. Wana za ya biso ya yo to soko banda ko ndenge po bike eza lukuta. Wana biso mto yebi bo bezi wana. Yote. Oko ya ko kosa nini yaya. Ke to yoka na kingana ye to sala bezi omoni suko moni so bo betelo ko bongo simbate. Esi na publier matanga la ba mire. Na lata ki pe bilamba. Na kangi ba kitambala. Na vandi na se. Na sali ba cotisation. Tole la mama. Tole la mama. Tole la mama. Mama zana ete. Mama zana ya fantôme. Siko nyuso nezo zongo na mutu. Ozo ba to ko digérer ndenge nini, okosala ndenge nini, aye siko yo lobby. Na lobby siko yo ngai ndenge eza awa ngana grâce mbizi. Ya za mutu a niveau na ngai. Te mutu a niveau na ote déjà tu te trompes. Oza na niveau ya mbisi la maman de la Chine te. Mbisi aleki na niveau. Mbisi aleki na niveau muke. Yo za na niveau na internet ya. Niveau ya batuni nous on internet ya. Après c'est bande ngole boloba ki jaloux. En fait le peuple congolais bokam sanga ye. Le botaka ba jaloux na botaka mwenga. Jaloux ya nani? Jaloux ya nani? Il a muto même sombe la mwana sapato olata te ngana za jaloux nai. Jaloux ya nini? Ya muto abenga ka ba diversaire akefuta mbonga matanga ya fantôme. Yaya simengo yaya. Mema 40 jours na mukongo. Somo na mukongo za kilo. Chango na mutu. Somo na mutu ozo kokate. Tufa ozakade na tonono ya muneno bomba makabu. Bomba na makolo na 40 jours wana. Mema ngo na mutu na yo ya mema kuluzu na ko lemba ngote yaya. Yo fo sale la biso 40 jours. Boko laksa biso nini? Bongo mo filmer bemba mama batu na pesi $10 ba filmer bemba mama batu. Ndema ki sasa ba galère za ba filmer mama batu. Pour exception nini? Mutu soka kufia chanzange longi te. Ngana solaki na maman na grâce mbizi. Biso to yebaki za 12. Bozo mona te mère azo réagir te. Yo zo mona te. Yo comprend te mère azo bi mata zo réagir te. Yaya, mema matanga fantôme wana. Oh, yo zala bongo. Oh, mawelisi, yo zala bongo. Mema matanga sala biso 40 jours panzela biso matanga 40 jours zara 1 mois. Yaya, zala na kunde bembe yaya, o lata bilamba vana na se. Yo bosala ki mobali na omoko propre kufi. Mobali na yo, o bakanga no ya Franca de Li. Na kombo ya son âme se repose en paix. Moto langenge, edingwe. Oh, yo faut lela matanga, zala na se, faut vana na se. Yo zo ko sauter na matanga ba fantôme. Matanga o zala na ngote zala ngopete. On m'a dit grâce lobby te na t-shirt rouge. Après téléphone, na t-shirt rouge. Alobi maman salinga boy pona nini ozo mona te kasi zela lobi lendit bala ko soya mterema esika ba ke kunde bembe ozola te o yaki obeki grâce azo voyager azo kende to ça la cotisation vraiment oh yaya ya linga ka bongo yaya bongo mabeso ko cotiser ya ko somel papa na Gucci wala ba vina ent Toza niveau moko monye ya za copine nanga to sala na yesika moko aye poki yo monye to sala to sala ba copine to sala yesika moko ta munoko ko mutalie pilipili bo sala ba copine yesika nini bo sala ko ezo sopa ote ezo sopa yo biso nde sengo na paradis mukala grâce mukala ya maman de la Chine mukala porte-parole attaché de presse grâce na biso za na muta lobela ka ete lelo grâce a juma muta zo lobela ye muta zo ko défendre grâce o sengo be sengo te na mitema soit disant numéro 1 ya lata robe ya mwindu ba relation ba kufela batu lata robe ya mwindu te o yo lata matanga wana bongo te o lata ki matanga o kaseke zaki ya solo ya yo kaso ko simbisa nani touche yo ke simbisa paradis touche yo ke ndoko simbisa touche mais yo za libomo beneni tala ba touche on na lati so ba touche dernier touche na simbiso touche matanga ya mama ya biso ya fantôme tala touche 500 on a vité pour nini chanter la comparant ki bilamba ya Rachel na bilamba ya mwana osusu komene oriental na kende siko mbangu Sonia na koka ki Sonia na te na kende ko weli saneti grâce mokonzi la chinois akufela ki mama na kende ko welisa na kende ko bimaki mwana malamu bamona ngana che 500 na za mwana malamu na che mbisi yo ya zawa grâce mbisi oye
Grâce Mbisi, c'est toi qui dirige la Chine. Et c'est toi qui commande la Chine. C'est toi. Otimba, petit nanga. Otimba, vraiment, voilà. Otimba, na tongo, voilà, bana paradis. Mbisi, elle est là. Mbisi, à côté, Mbisi. Mbisi. Ah, Mbisi, la Chine, oh yeah! Et c'est toi qui diriges la Chine. Grâce Mbisi, oh yeah! La Ceci, mon konjaba chinois. Mbisi Azawad, Mbisi Alekiao, Mbisi légal sous. Là, il voit Lengi. Yo, les qui grâce Mbisi la baise. Yo, on les Mbisi de la baise. Yo les kela munanga grâce Mbisi la sexy, la maman de la Chine. Yo les gars grâce nanga la baise, li boma bendene. Ngana nommé na paradis na ba baise ne bon. La sexy les kia la sexy pour la bise ko les garaté pour nous vendre nanu yo pe la sexy. On lui rêve c'est ga bonne. En tout cas les qui n'a pas sa tête. Mama yako tale la sexy, Niki Balador yako tale la sexy, Mama yako tale la sexy, et Mama yako tale la sexy, elle est jalouse à cause de la sexy. Nabi est grâce, yako pas un titre indien bon na tia, Mbisi yaka, Mbisi la maman de la Chine. Oui, bien, on a changé au combo. La maman de la Chine, c'est Grâce qui dirige la Chine. Maman, Karine Mbisi, attends, il y a des ma voix ici, Mbisi, ah ouais. Oh, c'est qui maman pardon. Maman, c'est un qui pardon. Et là, on coupe les athées. Yo, il y a des gens qui sont allés, quand on s'est là, biso folle, la main, monsieur Bima. Attends, il s'est fait maquiller Zoka. Maquiller fait Bima. Mbisi Langai. La sexy Langai. En tout cas, la sexy, oh, vraiment. Moi, j'adore la joie. La joie. La joie. Karine Mbisi, Mbisi aleki yo. Okase di na yo changer maloba. Te? So na changer maloba parce que na comme mutu mo lokuta. Grâce Mbisi aleka yo. Bosani ki copine na ye, bosala nini telo ko laksika ki complexé. Biso maman na biso zani un fantôme. Biso maman na biso un fantôme. Bezi, what is a bezi? Ya yeso sala bezi kangi mokili. Yebisa biso bezi no sala kangi mokili. Yebisa biso. Yebisa biso bezi ni no sala. Owana so bezi ya zemi te mwana na omoko. Bezi nini yo sala yebisa biso kanga mokili. Grâce à ça ekela munanga na sala nga ba bezi belé. Ya. Nanye na yemoka sumbi akamuli ake lukelongo boketwa bamba boketwa na concert yo yebi babeze mwana na biso na te indisciple langa yebi babeze nete ya ko ya ba binga na kufit o yebite la ozo cotisation apenga mo na bimi ya o to za na kati ya paradis ya wa benga ngo jemi tendo banyoko bota botela biso la voix du solo kitoko. Ato yali biso voice Grâce Mbisi. Ato sengo pardon. Yaya, tango ya mbongo basala ka jete yaya. Tango likamu po lo ozo kosa likamu za la solo yaya. Ata ya obito so ke senga mbongo kosi ba bundiso po ba bandi. Ya ko mizo sa memi pota pe. Po muto apeso mbongo mona makile bimi. Yaya. Biso to sala ba business to sala kate. Kamadu no ndenge nini? Ye mo konza ba bezi. Kamadu no wapi? Bezi na biso kitoko. Kingasela mwa mabe. Kingasela mwa mabe yo. En tout cas, kingasela mwa mabe. Bijou zali très impoli ma musique. Tu es impoli toi. Nous allons salement. Pas de distraction. Distraction surtout. Il y a tout ça la promotion, tout ça dans le mois de mars déjà. Le 13 mars. Jericho Betos soit bien là. Le 13 mars. Jericho Betos, tout ça là déjà. Jericho. Alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions. On a dit qu'il y a eu des soit pour chaud. Il y a rien à oublier. D'ailleurs,
Ça va combien? Ça va Moussala, boulot. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa osepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango oyo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853
90 849. Na Balieli Soussou, plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te